Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Et voilà, c'est encore un grand plaisir pour moi de vous retrouver autour de votre émission préférée, Théâtre et Cinéma, la première et la plus grande émission des chroniques théâtrales et cinématographiques de notre pays. L'émission qui reçoit pour vous vos stars de théâtre, ceux-là qui ont choisi les théâtres et le cinéma comme leur métier. L'émission qui reçoit également pour vous les différents partenaires mécènes des artistes et comédiens. Bon, bandima ko accompagner d'artistes et comédiens na marche na bango na carrière na bango, et vous le savez, les loso que za na basi to so que za na bateau bandima ko accompagner d'artistes et comédiens, ba yebi valeur ya artistes et comédiens baza ebele, mais parmi bango to yebi une dame Oyo, vous allez retrouver son image dans presque 46 groupes, 46 films de différents groupes. Il s'agit de Mama la Reine Mwana Mungala Oyo a yebi valeur ya artiste et comédien. Oyo aza partenaire mécène ya artiste et comédien et belé. Je vois Oben Kikedi, je vois Konzo, je vois Phénomène Sobé, je vois The Best, je vois Baza tellement ébélé, même Poudre de Chasse, même Alima Kangando, c'est-à-dire ce que taliba théâtre, ba film na bango, okomona elongi ya Mama la Reine Mwana Mungala. Oyo andimi ko collaborer, ko accompagner artistes et comédiens na musala na bango. Oyo yebi valeur, azo reconnaître valeur na bango. Mama la Reine Mwana Mungala azaka mécène na bango te, azapeka partenaire d'artistes et comédiens te, mais yemro pas actrice au sein du groupe série Konzo. Dans son tel film ya Konzo, chaque samedi n'enge zalaka romona Mama la Reine Mwana Mungala yepe azo jouer. Et Mama la Reine Mwana Mungala, comme vous le savez, azaka ka partenaire d'artistes et comédiens te, azape également partenaire ya Ezaï Tanga Papa Buisson. Donc depuis un certain temps de ma soleil c'est comme un carré quoi entre Ezaï Tanga Papa Ebana Papa Buisson de na Mama la Reine Mwana Mungala. Alors raison pour laquelle lelo toye lisusu ko visiter, mais cette fois-ci vous serez étonné de voir que Ezaï Tanga Papa Buisson va accompagner Mama la Reine Mwana Mungala dans une descente qu'elle va réaliser. Mama la Reine Mwana Mungala a jugé bon de faire un déplacement, d'aller rendre visite à l'une de ceux-là qui travaillent avec elle. Alors, bah, commentaire ming ngala kolinga et zalate parce que bobi avec les tanga Papa Buisson nga pena ko tia ba commentaire ming te meninga ka ba image yango moko eloba et musala yango moko etalisa bino. Alors, sous l'assistance de Daniel, de nos amis de la régie, nous allons voir comment cette descente sera effectuée. J'ai dit bien la descente, il y a Mama la Reine Mwana Mungala avec, oui, il y a une délégation, avec sa délégation, ils ont accompagné la descente. Alors, nous allons voir comment ça va se faire, comment ça va être réalisé, et après, nous allons revenir pour continuer avec Mama la Reine Mwana Mungala Oyo Tozanaye au cours de ces numéros spéciaux suivants, et puis on va revenir à
Bekae Masia Yesu nekulusu netozaki elonga apesa makibeka Masia Masia nekulusu netozaki elonga Masia Masia Jésus-Christ, l'agneau immolé, Jésus-Christ, l'agneau immolé, Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, Baki na début émission na biso ya Mama la Reine awa elle-même j'aurais souhaité imoka biso to moniye na délégation to moni na équipe na batamboli mais to komi wapi yemoko aibisa biso. Bonjour Mama la Reine. Bonjour papa journaliste. Bonjour. Bien papa. Alembité. Tout le monde tamboli mulai. Bon na mila birin na ko lembate. Tambola pe malgré trajet salo lembité. To lembité non tozo me to mela birin biso nyonso. Tozo sala mais le dimanche pe to tambo to mela birin. To mela birin azane na makasa ko tambola. Matata ngomba mangenge. Na mono mati bangomba. Na mataka ngomba makamnyo surtout na ko lembate po na mela birin. Birin zo pe sanzo to makasi. Nzoto bo pikiliki bo bokundu banzoto. Mama la Reine mwana mukala. To moni o tamboli. Awa tozawa. Bon awa tozali epa ya moko ya bajan na ngai oyo batekelaka nga bakisi mwasi na ya botaki loko ya Liziba ya Bethesda ezalaka ONG Fondation Liziba Bethesda totikaki epe boite na association na biso tokiti descente si reska moninga moko na biso to travaillaka na na musala mwasi na ya botaki yango moni équipe mobimba na bolingo na biso nyonso tozalaka nango on fait biso na biso nde tokiti to ya kotala moko na biso mwasi na ya botaki libula mbongo to benga ke libula mbongo. Waninga to tikaki ba collaborateur msusu to baninga na ye bango mobaya kotala moninga na bango yo za patron il faut ka yo mopo kita. Ba moni ba patron msusu bazaka soki lelo po tombwami okomi kotikaka batu bakende za malamu te. Il faut yo moko na no kenda olakisaka la charité bien ordonnée. Nga ba benga nga na mama la charité. La charité banano na taille nanga moko na bizaleli nanga na comportement nanga donc tangu mwana azoteka bazana baninga mais aotekela baninga wana te atekela kande ngai alors il faut nga moko na banano ko lakisa bolingo bao bayaki te bomona ke ah mama ye moko kuta kendeki donc mwana santi kazaka pe pembe na mama donc ngai soki mutazo travailler pembe ni nanga na mona ke lokwa nyama te nazwaka ye lokola leki na ngai lokola mwana na ngai donc pasi na ye eza pe pasi nanga yango moninga moko na ndimaki na bina koya kotala yo pona encourager pe bana o bazakati na babake mama o to sala ka musala na ye aza mama social lelo soki likambo ekwei mama pa koya pona nga donc eza exemple à suivre pona baninga mesu batikali
awa toza epai ya libula mbongo nakomi na Kisensu sali yango kaka po matete kangami na Kisensu to soki mpe moko ya bao bazalaka pembeni na yo oyo afandaka na Binza par exemple aboti mpe to likambo moko ekomi okose déplacer nakose déplacer ezaka po matete kangami na Kisensu partout nakokoma naza na baja nanga misusu na boma batekela yanga babirin naza na baja misusu na Matadi batekela yanga babirin kuna nyonso soki likambo ekomeli bango nakokoma nakomema jipi ti kuna na okoma donc eza bongo mama lakisaka nde bolingo babi mokonzi aliaka na basali na ye donc nga naliaka na bana nanga esika moko tili fobo eza nde soki nga lelo na otombwama akozi na bango soki bango baza te baosoutenir ngai te nde lelo na okoka te omoni makambo eza ebele ya kosalama akozi na bango batiaka nga poa yango omoni fo kolakisaka mpe bolingo na baninga oyo mpe baza pembeni na yo ezala malamu. Maman la reine Mongala oza collaborer oza mécène partenaire, il y a plus de 46 leaders comédiens ya mboka na biso ba comédien pe ya mikete ya minene o baza pe na actualité ba osala succès mikolo ba kikedi bazali ba isobe phénomène bazali konzo bazali ba the best ba alimaki ngando ba manzaka baza tellement ebele mais Nathalie bilongi nyonso ezali ona moni bango te poni oboyi bango baya bon o eza tout na bango te bango baza ba partenaire nanga na travailler na moment ya ba publicité mais maman la reine azaka kaka pona ba artiste comédien te maman la reine azana ONG na ye mobimba asungaka za na bana na ye bazo travailler na bango baza plus de 300 baza ebele makasi ça compter ya Matadi ça compter ya boma baza ebele yango moni na travailler na ba artiste te même équipe mobimba baza na simananga mikolelekaki na lakisaki équipe yo batekelanga bakisi baza ebele makasi donc na travailler na moko na contrôler bango nyonso tout ndenge mama talaka bana na ye na ndako. Ouais, pour que ngata ma comédien mo akonzo yako accompagner ngai kikedi yako accompagner na descente na osala na Kisensu na kinotala moko ya bana na ngai mais yo boy do kolika do ndire mikolo misir na succès na moko parce que na marche pe to moni do impact à danser na nzela ba yemba yo bana balanda yo okomi trop sûr na succès na yo moko on est sabanga la reine de la forêt nga succès na ngai ezanza menda sa trasango ezaki nde chemin moko na lekaki na nzela ya batu ba soutenir ngai pe mais succès na nga na botama nango. Donc vous avez un succès, babota makana. Le langage changé, succès change le langage. Changer tes papa journaliste. Na yebani na sima ya bato wana bien si mais bato wana o babwaka kama comme un grand verre bato basali o yebana. Journaliste bato wana o babwaka mama la reine, babwaki ngai mokote. Babwaka ka pe bato ebele, basali pe ba 18 ans ba 20 ans ko bwaka bato mususu mais kombo na bango eyokana te. Ezali kamunde ya chance biso na bamongo balobaka il faut que la chance boke sana engi koloba mwana mwasi muso akoza na ndako aza kitoko makasi mais abala katazo botaka bana ebele mais muso aza longi lokola manga mobesu mais abali libala kitoko eza bongo ba artiste comédien ba grand prêtre ba artiste na zana bango ba fuli bato ebele mais maman la reine ka yo kando succès utaka nde pa na nzambe et pas mutamuki même bango moko ba artiste comédien ne bazana baleka ba groupe ebele mais bango nde batomba mapo bango nde bazaki ya nzambe donc na boy bango te bazabala na bengisi bango te pona nini nga naza mama ya bango tu naza bango 46 président sikoyo soki na bengi kikedi na sola bien na konzo soki na bengi konzo de besa zawana manzaka zali poudre de chasse alimaki ya ngando baza ebele les rois du rire bako ba mama la reine otika kingo sali ka injustice yango mona baki bango so bavanda po soki kobenga na benga bango tumbala moko po bango nyoso bazaka bana nanga zomo fancha bon po misir na succès na yo moko bon omoni succès na yo moko na ezaka malamu kozwa pe ba succès ça pas et pas bato musu eza mabete mais mutu mususu akozana keto te mutu mususu amoni ko kei atie pe liboko kende liboso mais mutu mususu amoni ko yo zui succès akomi ko sa ba plainte contre l'inconnu akomi ko tindelo ba bandi ba bomayo donc ayebi ki ngamso eza talent donc mutu pe pona tele mezaka mutu a soutenir mutu eza bongo mais eza ndenge ba musu bakanisaka te biso pe ole na ko fula pe mutu abimi eza mabete mais ko travailler na partenariat ezalaka mabete mais mutu komi kumisa biso batamuki batu musu nde baninga komi kumisa malamu yo moko osala effort ya propre volonté na yo ezalaka malamu kete kozala te mais mutu mususu tanga mona ke yo pozo kende kali bozo pona ye moi keto moko bomo babitumbe kotaka ba haine mais bana na ngai na travailler bon na partenariat na asali linga publicité na ngai ngape na futi mbongo nae c'est un peu ça sala mo ndenge to so ya bana ba yemba bato ba mama nazomona na mituka ba jeep ezo telema balinga ba mona yo biso balinga ba simba yo ba peso mbote balinga ko pepa bango yo moko sala ndenge ne
non esalanga ka plaisir po nebi vraiment que non bana nanga babiki omoni mutu po basepela na yo ezaka trop de télé te trop de publicité te mais misala yo sala ya malamu ya onde sala ke batu basepela na yo bana nanga basi nyo surtout basi bayambi béton donc béton partout mondialement reconnu yango moni vraiment na ba papa basi bayambi ba birin mibali nyo surtout birin na nzela yango eloko mo basa autrement ezate yango moni ba misusu kuna yaki ko lukanga kuta moni ngate akiko baiser voir même photo na nga libanda donc na comprendre que oui maman la reine aza maman ya bana donc eza bongo tango za bolingo na batu pe ba kolinga yo simple yango wana moni ba mona ka pe no gaza mwana mungala ye wana tango sala ba déplacement et comment ka boy et comme kaka boy donc na bandaki koyanga moko nanu na lebi kotambo na mutu kana bino na tambo nanu makolo na sapé mo marche de santé eza bien po béton nanga eza ya ba cholestérol te batia eza nde taille ya béton na kokufa na yango na kosekwa na yango yango na bino ata mwasa mwelo asala pe marche de santé yango na sali marche na bana na ngai ti to ko région de Moningo azana esengo na tamboli lelo na ezaki na cadre na cadre marche na cadre marche to même tapé to kiti pe descendre sur terrain mais na bana ko ya makolo mais ekokite moyen ezate bani bakabolanga mike yango moni na bengi renfort à mapinga ba soutenir mwana mungala comme d'habitude po to koma esika tozokene na destination kada songi na kiba mama ko bazo luka do tango zo yozo bozo sala descente bango baluka ka batala oyo lobaka na TV soki réellement ningo lobaka la charité bien ordonnée commence par soi-même si aussi réellement ezape bongo ya solo oui ezalaka bongo parce que ba miso batambola polémique na banzela oui ba miso bazaso ba tambola ngamso azwi lineti loko aveugle atieni elungi mususu akoki kolata mari misambo abombi tai bo po ba mona etatie butu na kati mais na télé oleka opesa batu tai la charité bien ordonnée mutu moko te linga nzoto ya moninga koleka ya ye Biblia ezo bato banano na Jérusalem bongisa nanu nde ya yo ndo bongisa moninga yango moninga mona mungana okasoni te journaliste ezaya bengisa nga mbalebele ye pe papa munoko journaliste wana na kendaka ye moko kanga mana o munoko pa bike oui la charité bien ordonnée na minute pata na sengo démontrer ngo do yo hésiter kana yo te ko hésiter ni tande to ko sala descendre ko tala beba bota misika to ko démonstration partout action na tambola ka partout na action tambola ka partout la charité action na pesa rapona sana yo telemaka na yo na telemaka na so babi telema na tem na telemaka te na na to bomba na pe rien ata balobi ki ono mama ngo pe asa mosali bala lingi ko telemaka bo ndenge na lakisaka tai non namonaka Sarah Kabelo na Esther Kabelo tant pe basa publicité na bango lakisaka Kabelo eza bongo mama la reine ya za docteur moko atretaka bataille. Alors il faut le laisser no taille nanga neni nga na kosa batukyo na pesa taille nga moko makolo Mikel roi mbembele ebe baba mama la reine akanga makana ba robe po bomba makolo Mikel na ba jeep uchu na ba jeep non le mama la reine abaki na bete ya bango mbati comme na taille ya mama la reine ye moko cimentaire moellon donc na bomba keloko te na signe eloko na pesa ya si na lia mutumbonga lukuta te donc ezandenga nga moko na ba moellon po moellon yango nde boti béton na eko yamba bébé pe bébé o na eko yamba na sengo po bébé o abotami na lisiba betesa bébé ngo mwasi beto ko sakana te bébé na béton bébé na nga abotami beto bola tie pampers ekoka te tala pampers no tiko eza agi na ete bébé o aza na 3 jours mais pampers eza agi na ete ezokoka ete na ozonga nango na ki o changer donc beton tina ba bébé na ninga o sakana te bébé o abanda ze fanatique na na libumu soki mama bango ta te fa monika mama la reine na oleka boy bébé bandi ko sauter na libumu mama bango azaki fanatique na na libumu mabota mabota mina beto ba pampers no se ekoka ete donc eza ndengo wana voilà to zana mama la reine comprenez donc lelo mama la reine quand elle parle à comment va fanatique na hier ils ont ba bazo se plana yo nepte so ezaka pona mateya so ezaka pona beton na birin to zana secret mususu comme ça la ke ba se plana na yo ba linga yo lokola ba musicien lokola ba artiste comédien nepte so eza bon ba misusu ba bebisa talent na bango parce que aoleka na télé pas finga ka muninga aleka na télé finga makamba muninga eza malamu te biso nyonso tozo bongisaka Congo soki muta bimisi idéologie na ye eza mabete mais mama la reine alekaka mpona kopesa conseil nga nazaka nemi te
nga mutu moko boya nga zate Congo mobimba balinga Maman la Reine. Mais moi, conseil, on dirait choquer moi, bah, monsieur Beta, bon, bah, ça point. Bon, celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Si au moins choqué, mutu na se kazana. Maman la Reine a teya ki maté ba locataire. Ba musu balinga konika wesete teya maki. Ba bengi. Notre côté à ba pasteur. Donc eza bongo Maman la Reine aza pasteur te, mais Maman la Reine aza ne motei. Donc etemi batu ba bengi batu musu banika ba wesete bazutu wa konika ba wese. Donc maté ya bete so pesa ndé éducation. Maman la Reine tant ba musu bazwaka tan ya kofinga ye ya kochola ba Jésus Christ kuta sala bikamo na se ya moyo yo mingi ti lelo bandimaka ete eza normal. Ezaka pe bongo e bonga bien pe ba adversaire ba bota maka eza malamu po e pesa biso force ya ko travailler bakisi. Ngasu de mikaka mutu musu abota mina kinga sana suka na bakisi su doza kisi. Mutu musu uti na bakisi doza kido kisi na mikolo e bandaki ko vimbisa na une semaine mais comment vimbisa na 5 jours. Donc jeter ezo bongsana tenti. Donc eza ndenge wana mwana mungala aninga kofinga mutu te. Soki muninga sa eloko na malamu na encourage akaye. Soki na sa eloko mabe na sika kapona ningite balia bana ngambonga lukuta. Mais soki azo sa eloko malamu c'est tout à fait normal. Soki batineninga 1000 personnes na journée moko na koka kosilisa bango te. On comprend? Il faut to kabola ndenge wana eza malamu. Soki mutambaso aye natinda ke pa Didier Wamba. Mutanjoko soka aye natinda ke pa docteur Soulebeng. Didier Wamba atindela nga bato beto donc nga naza na domaine nanga. Donc kisasa mubimba. Donc collaborer pena bango hein. Oui. Jalousie za la raté. Jalousie za te biso surtout toza bana Inajeko. Toza bana Inajeko toza na association moko papa na biso surtout président Otudi. To lingala ka biso nyonso ba mama Laurent Simbuyi, ba docteur François, baza ebele. Tokutana kana ba réunion, ngande mutu naza secrétaire. Naza trésorière oyo na yambaka ba trésorière na kati ya ba tradi na RDC Mobimba. C'est moi Maman la Reine. Yim de bomba mbon. Ngai mutu na bomba mbon nyonso ba cotisation ya ba tradi nyonso to ba yaka kotike pa na ngai. To ba sala confiance penjako. Oui, ndenge bazolo nazolo baboy. Président Didier Wamba yebi, président na biso président Otudi ayebi yango donc eza ndenge wana. Biso nyonso tout Maman la Reine aza reconnu aza tradi munene na kati ya mboka. Pe na soukaka na ki tradite na pesa pe fierté na kata ba tradi na zaka infirmière. Donc c'est un peu ça. Maman la Reine aboyaka mutu te soki tozo kuta neza malamu. Ba papa na biso di boso bazalaki liboso na musala basi balembi pe biso yo bana pe tozo bota ma eza malamu. Yo moko ka kokoka kosalisa te mboka eza munene. Bato bazo ta ba États-Unis ba France bazoya. Ozo comprendre. Donc ngai naza na ndenge na leki na nga bango te. Mais oyo bango bazangi yango ndinga mona munga naza nango. Po nga na wapesa mwelo bango bapesa bataille mo ya une semaine. Mutu mamoko esidi mais yanga mutu akokufa na yango azosekwa na yango eza bire nanga okokufa na bire jour mwana mobali akokufa boy ebemba mwana mobali abire akufi tala ba jeune fille baza ebele bazolela na cercle soki likambo nini yango zoko ba regretter ka bire ke bire donc mwana mwasi abeto soki akufi na morgue ye mutu liboso basokola kai donc mystique baya balelaka beto ekei donc c'est un peu ça. Maman la Reine a sexera na ye ateyaka eza mabete soki lelo Maman la Reine azobongisa taille ya bana basi soit taille ya bana mibali eza te ki Maman la Reine aza impolite. Maman ya solo il faut bongisa taille ya mwana na yo potanga ko kende libala ebeba te mobala benga na yete ayiba libanda te ezala pe mwana mobali mwasi alingila yeba makangu te. Donc Maman la Reine mateya pe apesaka na mateya ya beto po mutu nyonso a se retrouver yango moni bolamu nanga na télé na finga ka mutu te nazola aksande batu o ezangi bayeba yango moni population ngaka Maman la Reine na succès Maman la Reine donc moment nanga ekoki saison nanga ekoki do bana baboko kende Daniel l'excellent bana baboko kende do bana baboy ko lia baboy ko kende ko sakana do batelemi ka batalaka Maman la Reine. Oui batemi bata Maman la Reine baza na susika na tela bango nzembo oyo DJ Dimari auti ko betela ngai balingi babina yango ba démontrer ngandenge nini événement ngondenge ekozala. Donc c'est un peu santé mort kitoko. Donc tout basa la Maman la Reine c'est basa ka banzemba kitoko. Voilà, c'est bien dit. On est là avec Maman la Reine, na délégation au baiko accompagner pour batala moko do bébé abotami bébé ya moko na bango moko ya bano baza ko collaborer na Maman la Reine mwana mongala. Je pense que to singo pema au mélange soy dans notre temps tout mon ambiance ndenge ezali et puis on va revenir qu'on continue sur le son Maman la Reine mwana mongala. Merci. OK. Voilà. Daniel, nos amis de la régie, tout mon ambiance ndenge to annoncé et puis on va revenir na Maman la Reine. Suivant.
tozwaki elonga apesamaki mbeka Masia nekulusu ne tozwaki elonga eba Masia Jésus-Christ, l'agneau immolé, Jésus-Christ, l'agneau immolé, Jésus-Christ, oh Jésus-Christ, Daniel ndenge tolobaki mama la reine to mozo monaye ndenge amemi bébé ye moko aza koexplike biso po biso tolinga kotia commentaire te mais tolingaka invité ye moko ayebisa biso makambo nini ezoleka to nini azobongisa to azokana mama la reine tomoni omemi bébé yebisa biso. Oui, naza na esengo moko ya bana na ngai bajon na nga marketing mwasi na yakomaki na zemi papa na mama bakomaki na difficulté makasi mwana oyo papa na ye azaki vraiment na musala te eloko te aye kosola na mama la reine non mama nayebi te ndenge na kosan sorti wapi nga abisava yaya koyiba kozwa motoki ya moto eza mabe kasi yaka okota na liziba Bethesda obanda koteka bakisa mama la reine tovandi to évoluer très bien mwana bala aza responsable azwi ndako na ye avandi na mwasi na ye asoutenir mwasi na ye ti mwasi na ye aboti donc liziba Bethesda eboti bebe mosusu ya sika fondation mama la reine mwana mongala yango etant que mama nakoki kotika bana na ngai te na ye kotala ye ti esika mwasi abimaki maternité mwasi aza na ndako elongo moko na baninga na ye oyo batekaka toye sur place mpo tosepelisa moko ya moninga kati na biso oyo tosalaka mosala témoignage tokaka ye nde papa ya bébé témoignage boyokaka ke mwasi naza na zemi asalila ye ti nyonso makambo nyonso tu papa ya bébé oyo mwasi abimaki maternité nde toye mpo na kotala bébé mpo bato mosusu babakaka o te akosaka mama la reine akosa te aloba vrai yango mona ninga mpe namema bébé oyo namemeli mwa bakeke chose na ye napesa ye ndeka ezalaka mwa enveloppe ya mama mwa libele ebima mai mais sikoyo bébé oyo nde beton akosaka te bébé oyo eloko na oregrete pampex namemeli ye ekoka ye te paster ya banouveau né pampex ya banouveau né nalatisa ye boye ekoki bébé te donc ndenge aza boyaka mutakala batie nde kola ndenge ekoka ye te bebe wabota misu na beto angai nzambe donc na babebe bakomi koyamba babeto yango moni mama la reine pa ye kotala bebe na ye ya beto aza mwasi bebe oyo tia kola en tout cas beto na ye akokimisa bambanda yango moni mama la reine ye kotala bebe na ya beto abotami nde lilo na ye kotala ye. Alors tozomona papa yeyo oyo mwana nga nabengaki libula mbongo oyo grand coopéra ataka munene atekelanga bakisi kitoko donc ndenge ozomona ye boye biran kosakana te mwana mobali oyo atekaka na wenza matete na ngwanzu atiaka mesa na ye wana kiti na ye azoteka alataka bachoisir ndombo baninga balati elongi ya mama la reine na base ya vert concordance nde mwana mobali oyo omona atekaka ye grâce na lelo akomi responsable na ngai mama la reine akomi responsable donc mama azaka mpona koencadre mpe bagene mama la reine aza mama teka tiaka désordre te mama la reine ye moko aza mama éducative mama la reine azwi temps ya kovanda na bande de l'école donc nakoki jamais koninga mwana adevie nazongisa bana nzela ndenge azonga nzela boye azobokola baleki na ye famille na ye mobimba libulu ya mbongo tobengaki libulu ya mbongo donc epane soki bato balukiluki bamoni mbongo te baoya ye nde mbongo esopananga epa na ye libulu ya mbongo oyo molongani na ye mwasi na ye oyo mama Aisha
Maman Aïcha oyo pe aza na béton po bango babulaka mutu tu azaka pembe na maman la reine moi ça béton mibali nyonso tu babirin donc ndenge aza batie butu te béton akosakana te donc bango nyonso tu bana maman la reine mobala birin na moi ça béton baboti beba béton maman la reine azwi ndoi donc kitoko makasi na sepeli biloko bekoza malamu nazo encourager pe ba patron misusu o aza pe lokola ngai patron o ayebi ke encadre kabana na ye ezalaka malamu patron soko ozuma quelque chose mwana na yo bozana sur place ke lelo oyo azui quelque chose moi asali likambu yo pe patron kitaka descente ekoza malamu l'immunité précède la gloire komi kitezalaka malamu toyebaka vite lelo nga mama la reine azabo peut-être vie o nzamba kotombola bango ekokokana pe na oyo ngai te yango moni komi kitisa elikaka kaka nyonso mama la reine aliaka na batu asolaka na batu mutako yebiso mabe mama la reine koyoka ngo na musika te koma pembeni nanga okosepela yo po kozala fanatique nanga c'est comme ça tolinga na boye bolingo nde ezalaka malamu ndo moni mama la reine ekotala mama Aïcha na bébé na ye na papa na bango moi pampex oyo ezaka lokwa symbole moi secret moi toloba pe ezate papa Simba Papa Simba Papa Simba masacha sukali tombola mili sasa miliki na yango malembe kaka enveloppe sana wana tozomona mama la reine azopesa enveloppe kopesa mwa miliki mwa sukali na mpona bebe oyo auti kobotama donc papa ye moko aza koreceptionne papa ye moko donc bazolanda biso tv eza radio te vraiment keza makambo solo mama la reine malgré succès okomi nango malgré mbongo mwa basanfo okomi komona mais oza jaka bakonzi bazolia esika moko na bana na bango balobi mokonzi aliaka na basali na ye esika moko donc mama la reine aza ndenge wana balobi musapi moko esokolaka elongi te union fait la force ata ntango oza peshe ngai nasali administration natangi yango toyebi ndenge nini kolo entreprise ndenge nini okotravaille na bapartenaire na yo ezalaka bongo boye ezopesa courage na moninga mosusu ngai mpe nasala mosala malamu nazala moyibi te na kati entreprise lobi soki ekomi ninga mama la reine ye mpe kokita descendre sur terrain donc mama la reine aliaka na batu tobatelaka relation mbongo eza na suka te lelo soki okwei bamilio na yo ekomema yo te kasi mutu oyo aza pembeni na yo ye nde akomema yo akotombola yo suka ya mokili ezalaka nango mpe kufa ngai okoki kotinda no mpe soit oyo alandaka yo ozalaka mpe na adjoint naza na bango natindaka te bayaka kaka on ne sait jamais nga moo nayaka kaka yo moko yaka nga moo nayaka kaka musala eza ya ngai nga nde naza patronne il faut naya naya kosoutenir bana donc mwana ntango amonaki mama ye moko akiti nzeta baobab nde akomeni nga akozwa ngo considéré comédie tel asali boye donc yo moko kitaka nga moko nakitaka o comédie abali yo moko boparena moko nakoparene na marraine ya manzaka nga moko naparenaki président manzaka nakitaki omonaki tuti kozala matanga omonaki descente mwana mongala donc bana nyonso tu naza na bango 46 leader basaka bien mpo na nga bana moko bapoli balelanga fort nga mpe nalela bango donc toza bien soki mpe likambo ekomeli bango bakosanti ke tozalaka na mama na biso pembeni donc c'est comme ça bibezo batozala bien na bao baza na biso bien yango moi naza mpe na bato nyonso tout bien nga mpe nalela bino ya to yango naodéclare si la bible déclare pourquoi pas nga mpe mama la reine mwana monga nadéclaraka te tout le temps na bana nga basi bakotisa bambanda tinel yamba beto bana mibali boyamba babirin voilà tozwa mpe point de vue ya mama impression na yo eza nini na nyonso ezosalama sikoyo mpona nga na sepe nde mama la reine aye otala biso awa esalinga mpe esengo makasi na mwana ndenge aye otala mpe mwana na biloko apesi ondimaki te nandimaki mpe te eyelekelanga makasi voilà tozwa mpe papa commentaire na yo par rapport aux ezosalama lelo tala caméra. Merci beaucoup na remercie maman la reine mwana mongala oyo ngai ne aza boye banda na kola na soufi pour accompagner belé bani mais
ba belé ba bisinga kota accompagner maman la reine na coach accompagner maman la reine mwana mungala bandan na bande et pas accompagner belé na tiko mona vie à boité et patron to patron yemoko aya alanda yo ti place ozali alandi ngai po ayebi ngaza première na ye na 6 na mima 230 kisi chaque jour na 6 rango mi fois mais mbongo na 6 rango pe chaque jour na ba compagnie mobimanga la premier pour moi ça botama na mbongo na ye moi ça ma maternité mbongo na ye donc na zalo apé ça été yango na bensi maman la reine aya ata mwana nga pambola pe na béton wa mwati na ngai pe mwana ngai. Voilà, merci Liboula Mbongo. Il est comique, hein? Il est comique, Daniel. Maman la reine. Elle est comique, hein? Oui. Na sepeli mingi yo ba na ngai. Maman la reine, soki bozomona bana na ngai ya basi, balati ba choisible na benga bango ba princesse. Bana na ngai ya mibali na benga bango ba prince. Alors si on moni bango na nzela ba oteka ba birin, bo pesa bango ba respect makasi parce que je collabore avec des grandes dames et des grands responsables. Baza ba responsable na kata banda kuna ba. C'est-à-dire que ba voyu moko boye. La mbana nzela pesa et respect ala telo nya maman la reine mwana mungala. Nga moko mwana mungala likamu na mutute. Po mona kanda na ngai faut tumbolanga. Na tumbola mutute banda lelo ti lobi. Donc tant balati ba choisir na un peu du respect s'il vous plaît. Bazo sala musala, melande birin pozo lo ku, ozo lo biko. Donc c'est un peu ça. Birewana était comme au nom de maman la reine. Donc c'est un peu ça. Et c'est là que je soutien na pesi biso surtout. Merci na ninge to se retrouver na bana ba 8 ans, ya ko disposition ya kota la moninga, eza malam bolingo boy to sala kango eza vraiment malam. Voilà, bolingo boye ninge maman la reine alobi, eza bien surtout ngai loko ezo lekelangai komona eza na ba patron belé asuka na kofana na bureau, azwaka mali la bureau. Nasi à split, mais maman la reine a se déplacé de tomatine bangomba, to tamboli tiro toye na kisenso, kota la moko ya bananaye, oyo a uti kobota. Donc commentaire eza pendate biso to sala ka musala na biso ya kotambola kokoma partout sika ba leader na bino baza ba star na bino baba pona musala ya théâtre pe ya cinéma pourquoi pas ba mécène ba partenaire na bango kolaksa bino ba œuvre na bango et pourquoi pas ba partenaire ezaitanga papa Bousson to yaki ko accompagner maman la reine mwana mungala na délégation na ye obaki ko sala descente awa na Kisenso esika moko ya bana abotaki Liboula Mbongo. Et maman la reine Tolobi azalaki yemokote azalaki accompagné de toute une délégation. Alors maman Nangai Yopé qui fait aux faire partie de la délégation accompagné qui maman la reine impressionne les anines. Na sepeli kanike toyaki po ezali net moi publicité mo kezo salema na musalo tozo sala. Sinya bolingo kolakisa bolingo musala zo sali fa linga bato nyonso bazo sala naye. Mais commentaire na yo ba patron belé ba sala ka yangote. Parce que oyo aboti oyo afani na kisenso eza moko na ba travailleurs moko na ba collaborateurs so mingi ba patron mingi de tolobi a préféré afani neka na bureau split malili tout ça a rotina mais ye moko maman la reine a se déplacer pona yo lecture ni ko sala na déplacement wana mais maman la reine aza exemplaire maman la reine aza modèle ndazo la kisabato pour ba imiter le lenge nae bon ba sala kité ba banda pe kozwa dikanisi wana po ba kosala est-ce que belé ba lo ba mabe sérieux ata ba ba terme ba birin ba béton yesu ye moko kutu ba finga ya sala kama kama ne ba finga e neti ya ko landa ngote mutu nyonso fo ba finga ba musu bazolinga ba musu pe bazoboya zala ka ndengwa. Merci maman to zoapé cette fois-ci j'aurais souhaité nazwa mwana mobali moko je prends lui il est le secrétaire c'est que lui quand on parle de maman la reine on les voit donc à un passage obligé secrétaire papa na souhaité que maman la reine a fait un bureau yo peut-être na délégation boya yo lui gars maman la reine maman ba matangomba bon au moni toi na maman moko a biso la charité bien ordonnée commence par soi-même. Au cas où délégué ngana ya mais tant que maman o atika rabane tala na bango partout ya bomoni aza moi présence na ena nga est différent donc na ko bomoni bato batondi songa ya kia engeza boyete donc boyende ela sa oza signa yo moko te te na signa sans impact na ebisa yo Jésus na Nzambe bakokanite
Vous comprenez? O azali kolona pambola o aza na se. Donc ce qui est azali kolonga na se. Son di maé ne peut le binga na salam. Mais son ngo bo ay arrêt le côté le côté. Yene azali kolo. Oyo to kotala. O to tala aza collègue na nga musala. Libula mbongo. Ni sika moko libula mbongo. Yene papa bébé. Yene papa bébé. Donc ce to yeboye. De maman la bolingo lelo tant to sanga na entreprise moko. Altali sibiso déjà que non. A sunga biso na pasi. Na bisengo bisengo so landa bisatika bisote vraiment merci mingi pona ye et concernant pesa muninga nanga tona baninga o batikali oui c'est bien o komeli muninga et c'est pelisi biso mais biso so tikali sima to betela ngo tolote ke nga pena sala boye pour maman yo talanga te to ngabela na tazemi ko yango nazo lo oboyi ko bala moluki na tazemi yango na lobi kasite o sente Daniel ko sente te libula mbonga cheze minga pe na olanda mama yo talanga te bongo te tant to bala to pesa yo ne tango ya eleka o moni asalia donc rien à dire rien à commenter bino moni kandeleki. Voilà, tous ceux qui nous l'ont merci vraiment sur l'émission Nabiso, tous ceux qui l'ont maman la reine, moi na mungala maman ebana, maman la reine au Toyoki, au balisi combien? Na balisi misato na uti ko balisa Joël qui paye magazine mokili mbongwana aza moko na kata ba partenaire nga batekela nga ba produit Joël qui paye uti ko bala en tout cas félicitations papa ndenge uti ko bala sika na uti ko balisa susu baron moi na nga baron à travers une agence à Olivier New Life bauti susu pe ko bala lobi nazalaki donc vendredi nazaki na libala lobi samedi nazaki na libala lelo dimanche na sous descente donc ba nanga bazo bala bazo bota donc c'est un peu ça ba œuvre sociale oyo sala ozo viser nous beza la reine sous repostuler au monaka maman la reine na 2023 tie libaya comme député bon ata la tie libaya et ça problème mité et ça ka bongo nzambe moko nda yebi makambo wana c'est un problème mité mais problème nange saka ke to ba ka soutenir pe ba ninga ça ka ambition mission na pezali mission na ezali ambition ko ya postuler na yoka kutukanda po banana tanga classe banana bana ba gelone na zoka musala te tina komi na niveau ke na fungola yanga cabinet mais si na pe ezala na vandi pe na bureau nazo sala même temps na sala po yanga mais na sala pe o pe nga pe na tangela ki pe classe e ko za malamu lobi na za pe na vision na komata gouverneur de la ville na za na vision wana e za malamu nyonso et dépendaka na nzambe donc nzambe na yebaka destiné ya mutu soki nzambe asenga ke un jour mama la reine pas za gouverneur ya ville et koza malamu po na na kofungola ba entreprise ebele na ndenge osakana te soki na moni mutu na âge ya 18 ans na musala te na pesi ye mosekpa donc moto tout temps ba 18 ans na ndanga ba parents olongo ozu musala donc okolongola mutu na makasi te po mutu tanga azu musala te ya kolongwa pesa ne mutu musala orienté chemin si bala nanga subote ke nanga marketing mutu tout azana ndaku nayi mutu avande sous chez les parents azati donc le lorsque maman la reine a commis gouverneur de la vie moi na nyonso na âge à 18 ans ozwi ndaku nayo ozwi musala o quitter ba parents olongola pe ba boti charge bazwa pe temps ya kopema donc c'est un peu ça ba vision ezebele mais l'homme propose Dieu dispose to senga siko nzamba disposer c'est leur volonté nae et kozala mingi malamu tozo kende lante mais sur mana suka ba commentaire nini ya suko za nango to information mususu ezali bo bae bire eza bien oso comprendre bire eza bien et ça la bana basi et ça bana mibali bo mais la produit wana birin eza traitant et ça la bana na ndako mama melisa ka bana birin mwana na subaka mingi pesaka e birin eza anti hémorroïdaire eza kitoko kisi wana ya birin bo mela yango bo consommer yango le reste so lingo zo ya malamu explication ya bien yaka na cabinet to saka na ngilima 1 numéro 25A nare mama mungalo komona nga na panneau wana na lata blouson na chat testocope na biso ya minga nga likolo okomona okoti avenue wana soit obengi nga na 090 30 34 282 soit 089 53 89 252 wana ozu mama la reine mwana mungala na cabinet na mobimba tokoyamba kitoko okozala desite na ngambo ya bajaloué molilie na ngambo liziba Bethesda moyi ebimiye bisika la reine nazaye banaka adresse na ye ngilima 25A na ngambo ya banketo molilie na ngambo liziba Bethesda pole ebimiye bisika la reine nazaye banaka adresse na ye ngilima 25A beto evandi awa mwelo evandi awa
bire vandi awa na bamato ezali awa nalingi yo la reine oyo tala ndenge yokomisinga ngai nalingi yo la reine oyo tala ndenge yokomisinga otikanga na sepela na beton la reine oyo tala ndenge yokomisinga otikanga na sepela na bire tala ndenge yokomisinga o bana mibali baleli ninye bire ya mama la reine mwana mungala bire poto beton bana mibali baleli ninye bire ya mama la reine mwana mungala bire poto beton bana mibali baleli ninye bire ya mama la reine mwana mungala bire poto beton. Voilà, merci Namama la reine, merci. Tokomi na suka ya émission la biso na lukaki ezala mutu moko na lukaki Daniel Toro qui le peut sur le bité ba bingi le papa Wemba donc en tout cas merci beaucoup na ndenge mama sungi biso to yepa muninga nanga na pesi ba sodani sa kambumba mamela kabire bo continuer comme la bire lobi susu lendi na kozala na kambumba partout na kozala même na salon au centre bo monanga même partout bo ebiki oyo vendeur ya mama la reine bo sunga ke to mela bire. Voilà, merci. Émission comme Nasuka, Naluka qui vient au monde à quitter. On va se retrouver la fois prochaine. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage